Russie esakoli botelemisi bitumba na bisika biyike na Ukraine nsima na masolo ya mbala ya misato lobi na baye Ukraine. Nzokande bakonzi ba États-Unis, France, Allemagne na Grande-Bretagne balaki kobakisa itumbu na Russie. ONU esengi na likita litali lisungi ete nzela etikama po ete lisalisi likoka komemelama na basivili bazali na bosenga na Ukraine. ONU esengi ete bokengi bopesama na nzela eye pona basivili balingi kokima bisika ya bitumba. Ministère public esengi etumbu ya liwa na bosambisami ya Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Ferdinand Kambere akangama pe asambaka uto le 20 décembre 2021 na kofundama na kozokisa moi lingumba liye mosusu Ardan Kabambi. Tribunal ya grande instance ya Gombe ekokata likambo le 17 mars. Félix Tshisekedi azali na Bruxelles uto lobi. Agence belga elobi ezali mobembo ya mosala pe akomona minganga pe akokende sima na yango na Expo 2021 na Dubai.